papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kishasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et donc siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, la brigne. Ah, o Jorge. Nazaku kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brini na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brini na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, O Mama Bino la Kabino, Kakaba, Histoire vraie pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Ndenge na Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Ka, Masolo ya Iran, Masiandoki, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to ebisa kabande konyon bazolanda biso partout dans le monde. Ba o nanu ba sabona na site te bo s'abonner au site ya Mama Bino, ba o déjà bo s'abona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi parce que biso to betaka masola solo awa to betaka aubergine te ndenge na lobaka Iran Masiandoki identité ya Bundes et Beteli Pro Max. To pesi merci na bandeko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendendaku na verchache to bosanité kopesa ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham ba bisou ebele balobi ya vienanga Jansi Bolanga. Merci Naya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle. Tozo kende bongo na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine. Topesi ba bisou na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton de longue jambe. Ba moure zignon sont tobeta kama solo. Tobosa na kate kosala ba publicité ba na bunde solingo tinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola ko hésiter te benga biso ozo numéro ya Pochan Andel mobange na shipping na kati ya colonne ya kosamba ezate balobi vie abunisa kilo kwa mtote atotindi carton ya diamant epa ya Pochan Andel mobange na shipping ekomaka
Merci beaucoup na Yves Djoboke, garçon de luxe. Na kati pana mababi via solara plus que du solo Yves Djoboke, garçon de luxe. Tobo sanitaire Willy Mosheni, les vrais codes des codes mboka. Pourquoi pas Jado Fumu ya Zélande, balobi ya kosamba ezate balobi Jado Fumu vient nga Jado makola umela. Bamoure zinyo son maman Irène Ayakaboy. Tina zobeta ma solo babi, maman Irène la pesi batu bambote, apesi mama Tazite, balobi Anastasie Vita. Ya papa Trésor Chou porte parole na biso ya maele Tazi Vita imana vanda na ngwende na yo bolamu ileke bela Anastasie Vita mwana bata papa Vita umela bamoure zinyo son mama Irana elbino di solo moko vite fait. Naïf Sarabino, so mama Irene azo mwa atese kaza busy. Mais photo na tiaka obotala, eza peka nga mama Irene. To meka kosola mokie. Pourquoi to kosola vite fait? Eza na ndeko moko ya mwasi abengi biso na Allemagne. Mama Irene beta liso nanga profiter pe otunela nga conseil na sala nini. Na uti ko ya poto na humilité na so sala 4 ans na kata Allemagne. Mama Irene problème ni nazana ngona kati ya ndako ya grande sœur nanga po na uti ko bima pe na ndako ango. Muta abengisaki nga eza beau-frère nanga, mobali ya grande sœur nanga. Mama Irene baboti biso seti. Na biso seti, beau-frère nanga mobala ya bengisa biso 4. Mama na biso pe esi ya poto tan grande sœur abota 2 fois. Ayaki poto kotala bakoko ne azonga. Biso na so 4 tozana poto musulu laza na Belgique, muta bengisa biso ezali beau-frère na biso mobali ya grande sœur na biso. Mama na biso peti ya kipoto ezaka beau-frère so mbala grande sœur mutu abengisaki. Mama Irene soki balobi ba o bazangi kingo bazangi mayaka, ba o bazana mayaka bazangi kingo, beau-frère na biso aza vraiment na problème eza sérieux na couple na ye. Nga nazali leki ya mwasi, mais mutu abengisi nga beau-frère nanga mobala grande sœur nanga na vandaki na ndako na bango na uti ndeko bima. Mama Irene problème ni nazana ngezo sala nga pasi na yoka kaka ndeko azaka na Belgique o bofo abengisa ifsanga ke na ndako wana yo koka kovanda te. Yo koka kovanda te ngabite na ovanda. Mama Irene tone kovanda na uti Afrique. Makam na monaka kuna ndako ni zaki bizarre. Grande sœur nanga propre mwana mama nanga na papa nanga, mais mutabengisa biso na poto na mama ndenga mona poto 2 fois ezali beau-frère na biso. Mais beau-frère na biso côté na bango abengisa mutu moko te. Ba na nzambe bolanda. Bo partage ka masolo tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt. Mwana mutu azozonga. Bo comprendre pourquoi mama Irene azobeta lisolo on. Beau-frère abengisa biso côté na biso 4. Toza 4 na poto, à part ya na biso abengisa 4 personnes. Maman boti biso aya poto 2 fois tant grande sœur na biso bande ko bota, nyonso wana beau-frère mutu asalaka. Mama Irene beau-frère wana grande sœur nanga a respectaka ete. Mama Irene soko vande sika grande sœur azo finga mobali ne okomituna ezanini. Beau-frère wana alobaki lokote. Mama Irene côté ne abengisa ata mutu moko te. Mama Irene beau-frère yo kaka nyonso ya aselaka e. Apparemment tsaka ya vraiment à l'aise, mais problème eza na yaya mama Irene ata batu baza afinga beau-frère abanga beau-frère te ya salaka n'importe quoi. Yaya za teti ya za ne compréhension on dirait ndoki mama Irene. Beau-frère wana asufraka aloba apelote. Mama Irene ngana zana ndaku na uti Afrique to na grande sœur. Grande sœur abina beau-frère akende ko lambela biso fufu. Histoire vraie mama Irene. Beau-frère pa kota lambi fufu azo ebisanga mama leki biso na poto kaka boye. Mama Irene esalanga bien te. Grande sœur avandi azo belate ngape mupaya na zaki wana ngana ko lomba pe fufu to lia, mais beau-frère mtalamba fufu mama Irene baboti bana misato. Mais problème ni na ye nango na ekosenga conseil na Irene Masendoki TV mama Irene beau-frère wana azo souffrir. Atinda ke loko ata côté ya famille na bango te. Komona beau-frère mère aza pene bilamba lokola bato apoto te mais asalaka. Muta geraka ndako na ezali grande sœur mama Irene grande sœur na biso niveau konza kandaku na mona nanga basi ya bakonzi na ndako bazo konza. Mais mama Irene ya grande sœur comme spirituel eza sous normalité. Mobala koza la bongo te mama Irene. Mais loko moko siko na ote ko na grande sœur nanga oza na Belgique ezo déranger nga o esali pena ko bita so na Irene Masendoki TV na to ba conseil tango biso to banda kokola nga na zaka mwana muki mais fait mon bayebi lisulu o ya na biso na âge ya 8 ans 9 ans nga zaka penza mwana muki po nga te mnalandie nga na za mi baye na kati simanga donc nga na zalaka bébé grande sœur âge ba 9 ans na koza ba inane dimi na yeba ki makambo wana te mais plus na so ko ndiza masola famille na zo yoka bakanga ka grande sœur na biso ndoki
bana nzambe bolanda lisolo très bien bakangaka ye ndoki na Afrique aja ba 8 ans 9 ans tia koma ba 10 ans mais basalisaka ye mama Irene nga na viva yango te na yoka penza po se lisonga azaka na ba inane demi po nga te mnalandi ye mama Irene mibale baza nsima nga mama Irene bakangaka ye pare ndoki to bakangaka ye ndoki mutu apesaka kindoki ezaka koko na biso mobali oyo abota mama abiso me koko na biso na esi akufa me selo masolo na kimokoto na yoka pare basalisa grande sœur kindoki esila ndenge na yoka mama Irene koya poto komona comportement ya grande sœur mama Irene eza pamba te siko banda nazalaki na ndako ya grande sœur nakoma kolota bandoto nzambe azoloba na nga na libere mobala grande sœur na nga na libere mobala grande sœur na nga mama Irene nazoyeba te na kolibere ndenge nini ntango nakomisi mobala grande sœur asalika grande sœur nga finge na biyaya akosala boye te mama Irene yango ezali raison oyo ebote compréhension nga na bima na ndako ya grande sœur na nga lelo nazovanda esika na nga moko na kati ya Allemagne esika ngunda na nga ezali na loba bongo mama Irene meti na epa na nga babutu na nga nyonso bandoto eza kaka na libere beau-frère esika azali nayaki kobenga mama abiso aya poto 2 fois na Allemagne beau-frère mutabengisa ye bagrande sœur na nga Belgique bakomelaka mpe na Allemagne azwa libala akenda na ye Belgique moko mpe aza na Irlande akomelaka awa na Allemagne bolanda lisolo bien me ngai na mosusu toza na kati ya Allemagne plus ya toza lokola 3 na kati ya Allemagne mibale baza na Congo mama Irene naye koswa na grande sœur na nga Belgique nefisinga bi est-ce masolo ya nde bakangaka kindoki bongo ba délivrance kindoki pende silaka grande sœur na nga bi ya na ndimi te kesila ya za ne compréhension makasi ya ma ambasala ko nzi muta misala mabe makamnyo su makasi mama Irene ezongisi na suna bandoto nanga naye ko bisa su leki na ndoko na biso mwasi ya nanga za su ana kati Allemagne pongo na za leki ayebisinga kaka ndenge moko alobi yaya penza makambo na ye ondire ndoki moko boye mama Irene esalaki nga bien te naye kobenga ndeko mosusu oyo aza leki pa na nga toza kaka na langage mo mama Irene mwana mobali wana azosouffrir na famille na ye abengisa motu te me asalaka emso asalaka misala butu mama Irene asouffraka abengisa motu me kote na biso abengisa biso 4 plus ya na biso 5 mama na biso ya poto defa mere mo mbalo wana zo souffrir mais nzamba zo lobelanga na bandoto na libérer moi mama mere mo mbala na uta musale akomilambela fufu ya na biso aza na nko epia yokaka te aza te tunzeka muta misala mabe mama Irene na eko tu na conseil na libérer mobala cancer nanga na ndenge nini mama Irene cancer nanga le passé na na Congo mabe mama Irene mabe penza mais na poto mama Irene asa lokola ke grande dame abosa mama sa Congo yango monaka na poto bato e compréhension baza ebele bata songi baza ebele bato bakoselaka bato makambo baza ebele parce que bandoki nyonso bakangaka bato na Kinshasa ntango bazalaka bana mike bakoma mikolo baya poto batia choko basomba bilamba bakoma ba grande dame siko tellement kindoki deje kota na nzoto koma akoma okosela bato masolo ba audio lokuta akoma okosela bato makambo akoma na keto po kindoki ezali mama Irene bopesanga conseil na vandisa beau-frère na nga na solo mere na zangi kimia nzamba zozongisa nga kaka bandoto ke ya na bino azaka ndoki na Kinshasa libérer moi na mbali na mama Irene na komi na suka bolukela nga basene na nzambe to na nga moko na fandisa beau-frère mere na so comprendre pour beau-frère wa mama Irene ata soki balobi moto alingaka mwasi ata balobi moto ayokelaka mwasi ata balobi moto asalelaka mwasi mama Irene ya beau-frère na biso ekomi spirituel apesa ke loko te kote mama Irene nyonso kaka na famille na biso to boyi te mobali fo salela mwasi mama Irene eleki mama na beau-frère atazo bela beau-frère otinda mbongo to préféré n'est pas mama na biso mutu aza na santé bien mama Irene ezo lekelanga dernièrement mama na beau-frère na biso azo bela po akufa te mama Irene beau-frère beza na mbongo te ngam na tinda ki $50 na Congo na reconnaissance na bimona mbali oyo abengisa biso famille mama yaka poto so ya na biso aboti mama Irene azongaka ezolekelanga mama Irene na sala nini na yakozwa presa suka na bi mama nazolinga na sola na eske kindoki ya pe na fongolanga bien alobi ya na bino basalisaka ye me ye moko alobaka na monene ke atika me makambo asalaka mwana na ngai pe ata na misu na nga kofinga mobali mama Irene ya na nga mama Irene aza difficile na façon moko na za na moya ko expliquer bato lolenge ya grande sœur na nga vandaka
te. Même ina bana na ye aza compliqué mama Irène nazui batena sani pour moi mbalo azala délivrer faut na sa na beau-frère o nini quand même abeng exception na puto mera ni côté na bango ata mutu moko ayate beau-frère ata mutu abeli pa na bango atindaka eloko te mama Irène botune nga conseil na sala nini na luka basali na nzambe na vandisa beau-frère mama Irène maile nanga esuki yango na eko senga conseil na bamurezi nyonso o balandaka mama Irène bo pesanga conseil bandoto nanga kaka na libérer beau-frère na ko libérer mama Irène nazo batena sala ndenge nini fait mon bateau comme fatigué pour la grande sœur mama Irène et compréhension monté mama B soka lobi non eskalaka non ye kaka mutayebi ye ba korjaka été mama Irène grande sœur aza difficile moko yango raison ko kakufanda pena ba camaradité ba camarade nesu ba beba na kaka mama Irène mengelo ko na yele ezali ba ndoto aza ye na nga mwana mama na nga kotanga kombo te mais sengela nga conseil na sala nini ba mourir na ba mourez ba mama na ba papa Jérusalem ona memela kibino ndeko na alma na pesi yangoyo bokomela biso ba commentaire na si mibali mingi bakoma bazoba ya basi soki mwasi te inti aye na papier mibali mingi bandeko na nga na ebite babasi o bamonelaka mibali ezalaka chance ezalaka libabe to ezalaka logique mibali fo bamonelo pa mwasi koto na comprendre kate mais na bolingo pe mwasi soko monelaka mona mbali bolingo pe za na mpe kitoko te na okosa bino te papi mwasi amonela mobali na niveau moko moya ko expliquer binango ezate leki ya mwasi mutapesi sola zolela pona famille ya mobali baliaka eloko te bofra edaka famille mama Irène sorabi akoede ta edaka te mais côté na biso mama Irène Natana benga bofra na zangi senyo mama Irène a edaka famille na biso mama Irène comme lo mususu botune nga conseil na salani na vandisa beau-frère na benga baseni na nzambe bandoto ngiza ka libérer mama Irène azomona ka bana ke ko libérer beau-frère na kende ko libérer mama Irène maile nanga esuki bopesanga conseil nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance c'est identité ya bunde Irène Masendoki e betel pro mars ndenge na misana ko ela bino masolo yango na memeli bino bopesa ndeko commentaire azali leki ya mwasi azali famille ya mwasi azali famille ya mobali te azolela ba comportement quand c'est trop alembi ba lembi ya na bango parce que bizelele ki mabe ko finga mobali azanko soka belo kwana ko sa tata bokisi bo matia sala kate me bakanga ka kindoki na bomwana bandeko nanga ba finyos be baka bandoki na ba garçon so ginchasa ya bomwana bandoki ba ya poto bango nyonso toza na bango na poto yango so moni mutu mokaza ne compréhension azaka sointe alukaka ba makambo kokosa ba audio n'importe quoi botali malamu peut-être que pe na bomwana bakanga ekindoki bandoki nyonso bakanga ba ona bomwana bakatisa bakota bangola ba ya ba poto to sangana ba yo moni raison que tu eza makasi koyinana na poto eza makasi ba conflit inutile l'équipe to venna bandoki o ba kola na ba kindoki na bango moi so ba beki yana ba kanga ka kindoki mama na bango bazo yeba te délivrance ba sala kai yana bango esila to ma ambassadeur ko ndiri mo ndoki moko boye ye mwasi mukolo bongo en tout cas nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité ndenge na lobaka soki mwana moto azongi te tokutani lobi yo mutoleki na site o Irène Masendoki TV ko bimate ko tika biso boete s'abonner liker partager vidéo nzamba lola akopambola que biso tubetaka masolo ya solo a aubergine et les kakate tokutani mbala sima soki mwana moto azongite bisous bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant ozole biloko vitamine ya bakambu nyonso donc nazoko sonde ko langai o komit misama ona zika ona luka mutala mbelangai c'est fini no more tears no more cry mère le boko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te
tout le monde va traiter par ailleurs à la mipela libala na yobilo que kokite mais ailleurs ça toujours extra. Donc merci Chalo beaucoup service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yangonde leki. OK,